histoire secret, Gemidor TV, Abimissango na poisa. Gemidor TV, yonne. Yonne. Si vous s'abonner, ezani, na ngeli sekulu eloko. Tango koti na Gemidor TV, pour s'abonner, au comment est-ce que moi bakomi na rouge. Nous pensons que tout est dans liboko moko esali. Ezana liboko muso esali. Yo sikoyo oponi liboko oyo esali bo so très bien. La kisi o sepe na chaîne na biso. Olombo bana okiti na okomona bakomi en rouge, bakomi s'abonner. Ozi moi flèche wana eza wana o cliquer. Tango cliquer okomona eloko oyo ya ngonga eza mupanzi. O cliquer na eloko wana ya ngonga e ko sala on dirait voilé eloko wana ya ngonga. Wana déjà ça l'a assuré na Gemidor TV. Gemidor TV. Mbote bandeko batali ya Gemidor TV boza vraiment branché scotché 4 na Gemidor TV. Toyeli susu parce que tangu basango ezali ya kopesa toyaka toujours pona kopesa bino basango. Bomonaki o ezalaki en tout cas émission précédente otolobelaki tempête o ezalaki penza a na short fond ya makasi o bomoni ke esali ba dégâts vraiment ebele. Nango mukola lelo toyeli susu tolobela par rapport ya kopesa bino suite o ezali ndenge elekaki et puis ndenge eza koleka parce qu'il y a beaucoup de choses au lelo eza supprimé o ba fête ezalaka vraiment que na tanga vacances bo fête ezali susu eza supprimé. Ça fait trop mal pour Nabana, mais bon, il fallait que parce qu'il y a beaucoup de dégâts au salami vraiment. Néanmoins, d'emblée, to côté à peine na vif il y a une mission à biso ya lelo. Donc, to kokende vraiment kopé sa bande konyo so o balanda biso na bokebi 4 na Gemidor TV bambo tebele. Kopé sa pe ba sponsor nyoso tout bambo tebele. To lo banka ka lisungi eza mbongo te, lisungi ezali j'aime na yo, lisungi ezali o s'abonner 4 na Gemidor TV, ezali lisungi total et puis voilà. Ba idée na yo pe ba commentaire na yo et ça la ka 1+4 na chaîne. Yango to lo baka toujours donc voilà. Muta koka azate musapi moko et sokolaka elongité. Tango to sangani yangonde complémentarité yango eza force une force o eza kati na bonzambe vraiment nango to kene pena na lombango ko pesa bande ko nyoso tout na Congo Kinshasa bambote belé Simon Mabeka to pesipe mama o ezali pena na bita bambote ebele to bosanité Glodime sa bambote na yo héritier Matengo bambote na yo vraiment ebele alors toza toujours ensemble musala ezaka ka musala. Nango basango ya lelo ezali pena komona mboka ndenge ezalaki détruit vraiment ravagé o ezalaki na tornade o elekaki kati na short fond c'était la première fois mais sikoyo misala ezali ko sala mafoma pona ko nettoyer o eza ville na biso vraiment mais ba dégâts eza plus o ezali ke ba toit ya banda ku vraiment eza beaucoup détruit. Alors bon tozota la kaka ba vacances na biso et comme mobulu sikoyo ba programme nyoso tout sala qui vraiment bandeko eza perturbé parce que ba voiture et panzani makambo belé donc voilà alors ba assurance eza débordé pour donc ba ebisundenga ko sala te ba ko sungana ni batika nani eza facilité na yango voilà alors toko kende vraiment émission à lelo tokotali sabino pe maye o ezali kolekala mboka Kinshasa tokolobela o ezali sextap o batumingi balobela ki ya Fortuna Biselele o bomona ki vraiment et puis tokolobela pe moi muke ndenge liwa ya Cherubin okende et puis tokokende su kolobela o ezali Denile si tomona ki na apparition na ye et pa ya Aisha Okoko kolobela mwana ya Kofi Olomide eza pasina mawa ndeko. Donc, tu développer yango. Alors, la troisième branche, na biso tokolobe la Burkina Faso. Comment Burkina Faso et zo ba décision moko eza pene tant que mibali ko boycotter ba chaîne étrangère o ezo ya pona ko filature o ezo ya pona ko détruire. En tout cas, félicitations à Bango. Tokolobe lango à long et à large. Merci. Alors, pona kokota na vif émission na biso. Mukola lelo vraiment ezalaki tolobela o likambu ya Fortuna Biselele. Tokolobani na kati bandeko analyse na biso ezali boye bandeko bomoni mboka wana o ezali ke banguna bazo infiltrer baza ebele banguna bazo sala tout ko déstabiliser o ezali politique oyo eza en place na makambo ebele alors bozala na bokebi boyeba que
monguna eza bo kota na jeu ya monguna te parce que jeu ya monguna ezali pona ko déstabiliser mboka komona ke l'élection ko boycotter yango il y a beaucoup de choses comment kaka oyo tozo kendaka na niveau ya l'élection bamakambo ebele ekomi kobima bomona ki Sherbin okenda kufi bomoni Fortuna Biselele sextap ebimi mais bosala attention bo jouer jeu ya moyinité eza ba biloko kutu ya encourager te ya koloba tala bato na bazabo te non 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 tangu mboka il faut ko koma na niveau moko ya kokanisa ebele ya komona makamusika parce que batwana à vrai dire koloba en tout cas bazwa ki soutien mingi pona kokoma na pouvoir wana ya Rwanda biso nyonso tuto yebi comment Kagame a joué ki pena oezaki rôle moko ya munene kati na IDPS enfin que kopesa Chilombo pouvoir alors lelo tangu Chilombo a commis vraiment na ye malamu te alors ye peso simbate donc akosepela pena ngote donc akosala tout à déstabiliser Chilombo na niveau moko ya kosakana te alors na ekiri na ye nyonso tu yango bomoni lelo makambo ezo bimebele ba sexta makambo alors na yango biso tozo betaka mbela to sala attention to encourager yango te et kozala bien côté melande yango vraiment il faut côté les melango koboya ba makamande ngwana quelque chose il y a beaucoup de vidéos qu'est-ce que nous allons faire avec ça le problème est que mboka etelema ekende liboso ozomona donc yango tolobeli penda o ezaka to sa moi briefing muke mais to sala pena be mission kolobelango de long à large parce que eza malamu te ya encourager toujours mitaka ba sextap boy na boye eza malamu te ndire mboka moko batu balula kaka mabe non mboka ekozala kana bizengisien te quand même alors il faut tout ça l'attention alors toke na deuxième volet ya komona likambu ya ndeko Sherbin okende en tout cas ba condoléances ebele na libota na ye na famille na ye mais biso tokozongo pe na volet mususu oui eza babominde kwa kufi famille na ye pasi makambo ebele mais il faut koyeba tangu pe tozomona ba cassette ba sextap ezo makambo ebele boye ba peke makambo basi ezaka ba compte à rendre donc tokoko kenango pe na niveau wana on ne sait jamais parce que batwana tala ndenge boloba ki pona bise baza babimaka bango na bango babasi ba ministre babasi to mona yango na tanga Mobutu donc eza lokutate parce que na tanga fait Mobutu paix à son âme en tout cas basi mingi ba ministre bazaki na bango ya ye basi mingi ba kondi oyo bando sala na gouverneur bazaki na bango ya ye alors comment na gouverneur peut-être eye kaka na même façon putain na même façon pour na kosala eza mawana pasi parce que voilà alors tokeba tokota na bikota kota te toloba pe biloba loba te que non opposition non boena boye emsu ba compte rendre monsieur zaka personnel mutasala ki makambu moko boye o eza que non abimaki na mwase mutu moko bo mutu wana za na kanda aluka ndenge ni na ko éliminer akuteno na faut pas ndeko ba ko bomayo makamba basi eza mbongo na basi eza makambo ezo détruire mokili na ngo faut ko sala attention alors to senga kaka na l'état vraiment aiba pena ko éclairer o ezali dossier wana enfin que bato belé même libota na ye bazwa kimia ba comprendre nani abomi Sherbin okende est-ce que ezali bato opposition ou bien ezali pouvoir en place merci alors toke na troisième volet na auto sala kaka ba débrief ya mike enfin que toko développer mission parce que toko développer émission na mikolo zoya toke na troisième ni komona auto mona ki vraiment pona ndeko denilesi bandeko tango tozolobela ba pasteur bato belé bazomona biso mabe bato belé bazomona ndire toza contre bango tolingaka bango te non mais tozoya na ba vérité moko eza grave parce que tango mutozo tambola bien te tango mutozo ya na lokuta tango mutozo na ko détruire ba vie ya batu eza malamu te bomona lelo mboka ndenge ezali bango kaka mutu baza bien kotala ba maman bayaka na l'église kotala ba papa kotala bana kotala boye il y a la souffrance totale mais bango bazo réjouir kutu na ba souffrance wana mais komona lelo denilesi aleka et pas Aisha Okoko kotelemela oezali mwana ya Koffi Olomide ndenge vraiment mwana a décidé eloko malamu oyo nzamba sepelaka nango même likolo ba ange ba sepelaka mutu abongwama mwana pena abongwami mwana ake pena ke non
comment azwa baptême azupe baptême bisonyo surtout to monaki eza eloko moko ya ko sepela makasi parce que comme mona musala o tata zo sala bolobaka makambo ebele pona tata na ye alors lelo mona zui occasion moko net o eza que abongwa na ye alors et comme problème pourquoi comme problème to yebité alors en tout cas Denis si nous sommes dessus de toi ya komona ke koloba ke mwana wana ifala demeurer kaka na musala bana yo sala ya mabe azala ka ndengo na ye banzambe sikoyo te po yo o profitaka na yeso ndeni c'est malheureux siko ozote ya bana na biso nini lelo oyo baza awa ozo ole ko encourager des bonnes causes yozo ya ozoloba ke ça va pas ozoba ke mwana wana ifala demeurer ndengo wana alors même tata na ye akolinga yo ndenge nini na makamba boy nango vraiment eza mawa eza pasi bandeko boke bana ba pasteur o bozo mona lelo parce que mingi baza na bango ba comédien mingi baza ba aventurier oyo bazo sala ke pona ko détruire population pona ko détruire peuple baza na bango bazalaka jamais na peuple elongo bozo mona makambe belezo salama donc voilà bo mona ki Godin Poi bo moni ndenge ba ndongwani na bango ba jekoko bango tuana na bango bila donc ba ndongwani entre bango pona nini kaka pona ba pouvoir mais bazo bosana que quelque part bazana bango ba commerçant alors donc baza basala nzambe ya soloté o ezali ke baza wana pona ko éduquer peuple ko éduquer masse afin que bazonga na nzela baye banzambe na bosolo donc ils sont là pour détruire le peuple pour faire ses aventures parce que ils sont comme ça dans la vie alors tokende na troisième sujet comme on a que oyo ezali vraiment autopsie Burkina Faso félicitations parce que ba chaîne mingi oyo ya ba chaîne européenne tokoki koloba oyo yaka na bamboka na biso il vient pas pour comment dirais-je pona basala pena musala ndenge sengeli mais bango bazana bazaka lokwa baspion bazana pona le contraire pona ko yebaka makama bamboka na biso et puis kolobaka mensonge lokuta soki tolandi to mona guerre ya Ukraine bango bazana ka baloba na bango mensonge baloba ka vérité te el kambo salibo o bonabo il y avait beaucoup de chaînes oza parallèles o loba ka ba vérité basala ki tout ba bloquer bango ils sont tous bloqués mais basali pe ba plateforme mususu kaka on a monaki bande comme sou ba bimi pona ko pesa ba nouvelle pona ko pesa basango na ngo tozo beta c'était koloba en tout cas Burkina Faso félicitations comme on a LCI kuna ba bloquer c'est la troisième chaîne bazo bloquer kuna. Donc France 24 déjà ba bengana bango LC ba uto bengana bango dans 2 jours passés awa en tout cas longo nia félicitations biso il faut tozala ngona il faut ba mboka na biso exact bango te mutu ba ko bongisango tout ba lobaka za mensonge ba kosaka bango ba ko bongisaka jamais Afrique appartient aux Africains épanouissement et Afrique ezotala kaka pe ba africain nekoboza la ki dibate bo mona teke mundele mutawa ko bongisela biso mboka na jamais ça fait longtemps bazaka na bamboka na biso bango baza ko s'enrichir toujours biso toza ko s'appauvrir pona nini toza ko kumisaka bango toza lokwa na faiblesse mo ko mona bango baza soki ndenge nini ils sont rien nous sommes plus que eux il faut boye baka talent kita eza na bamboka na biso talent kita na Angola talent kita eza na Congo mais batu bazo souffrir énormément parce que ba konzi bazo comprendre que non il faut basala effort peuple azala bien peuple alia pena na nzala na ye et ko sala malamu boko fonda na ba pouvoir na ndé bolingi boye Afrique ndenge zali tangu peuple azo souffrir te peuple azali bien en tout cas ezalaka ndenge tolobaka bina filé donc voilà au kofana nongo lingi na pouvoir na yo parce que peuple aza content peuple aza libre aza na kimia peuple azo souffrir tenite mais tant que le peuple souffre yango bozo mona lelo ba makambe beleza na Angola ba mboke belona lelo peuple a telemi nango to kozwa bino tamingi tende to bisa bino zaka le film muke komona ndenge ville pezongi donc voilà yango to ye total sabino pe ville ndenge zongi eze sembo mingi na o le kaka zaki pasi mais nzamba selbi soga siko ville ezongi pena ndenge ezalaki te mais ba activité bandi ba magasin et fungwami parce que tout était fermé alors tout moni ba magasin fungwami ba banque fungwami c'est ça donc voilà donc vie ezongi mais o ezaka ka na ebisa kibino ne bandeleza pasi o ezaki ba jeu o ezalaka vraiment na été tous les jeux eza annulé o ezaki pena que fête amunene ezalaka na été fête eza annulé alors pasi kaka yangwana donc voilà alors to kende na lombango vraiment to komi na biso na suka tozo chite to bosana te bande ko nyonso tout oyo
babengaki biso toyebi toko répondre bino tozo répondre déjà bon continuer ka ko benga bon continuer vraiment ko pesa biso ba encouragement parce que musala o eza facilité vraiment to lobaka eza facilité mais tant tozo to pesa kabino basango en tout cas to senga kabino encouragement ezala makasi pona musala o petele misaka biso tango nyo surtout pona ko pesa bino basango ya bino molobeli de nzinga kati na Gemidor TV en tout cas to komi vraiment na suka boyebi kaka ya bino molobeli de nzinga to kena lombango pena ko pesa bandeko oyo nyo surtout ba tala biso bakolanda émission o bambote belé ndeko yo pesoki oza abonné te vraiment luka o s'abonner vraiment katina Gemidor TV et ko sala biso bien makasi vraiment alors bambote belé na Mayi Bouboul na Lyon to zana kondima eti bozali bien to pesipe bandeko nyo surtout oyo bazana Paris bambote ebele Jérôme bambote na yo vraiment ebele Mike Chikangu bambote belé na Kena Belgique ko pesa pena Kabos bambote belé bambote no ebele Patrick Mamputu na Canada bambote ebele vraiment nous sommes ensemble to benganaka ezali bientôt e bana ba santé parce que santé ezali vraiment primordial parce que to monaki o elekaki awa na seconde batu bakufi babiloko ebele panzani alors ba condoléances pe beleka na libota o yanga moko naza si bozo mona nous sommes éprouvés o ezali que Serge Toto Oyazara na Canada a outi kotika biso a outa kotika biso disons donc naza sur bozana tochaki o ezali ba programme mortuaire nyo soto ezali alors bandeko biso tokutami awa donc boyebi kaka ba déplacement za rapé facilité mais nazo conforter ka bandeko nyo soto o bazwaki ba avion bazana Congo famille mobimba vraiment nous sommes ensemble alors ba courage ebele nzambe motape saka nzambe mutuye mo kaka zwaka quel que soit o ezake baliwa et komika ka donc boye za facilité vraiment comme on a battu bazo kufa lokola G donc ça fait trop mal au cœur alors eloka na lubake bisonyo surtout na libota tozo makasi toza la makasi afin que vie ezo continuer na biso ba etutikali te basuko kanga makati na Yesu wana parce que c'est Dieu qui nous protège tous donc nzambe mutabatelaka ezana mutute o ya batelaka seule personne qui protège qui nous protège c'est notre Dieu le Dieu très haut le Dieu très haut très haut très haut katina Yesu Masiya vie ezalaka malamu pesa toujours kitoko merci mingi to komi vraiment na suka na émission na biso ya lelo na pesi bandeko nyonso tout awa na Suisse bambote belé na bosanité le grand prêtre Tchesco bambote no ebele vraiment Maximilien Manguta bambote ebele place ozwami na libota mobimba na mama Olga ya grand prêtre pe bambote ebele na libota mobimba na bosanité oya ngai pe molongani na libota mobimba ba petit tout bambote ebele en tout cas ba félicitations na bino na obozo sala toujours na ba classe na bino bokende liboso toujours parce que via awa ezali vraiment il faut kotanga bandeko parce que eza jeté yango toza ko encourager bana na ba obozo sala vraiment bakende liboso parce que vie awa eza facilité merci mingi bandeko to kutani na biso ya mbala sima ya bino molobeli de nzinga kati na Gemidor TV mbala sima kaka bozomona toza pena en pleine voilà en pleine émission il y a des gens qui passent qui me saluent là donc et perturbé comme moi pour une émission mais nous sommes ensemble quoi alors na assure bo comprendre makambu ndenge za koleka toyeka ko beta 7 mois mko coajuster et puis bandeko babima o ezali na kifana kwiti parce que c'est très dangereux tant yoza fana kwiti okoyeba makambu comme il faut. Alors boza mayele pena boyebake donc voilà donc yango to kaka totalisa ki ba paramètres belé comme on a liwa cheribien okende comme on a ba sextap ezobima bandeko boza mayele botelemela makambu wana boza la bafana kwiti te boza la te obona bobo mona ngoma malamu no botelemela ngo eza bien te donc voilà comme on a ba passer mingi kuna baza ba comédien ba vrai tintin bon mona ki évêque Chibola mukuna donc voilà donc azaye mo côté basé belé na ba sextap wana basé donc vie quotidienne na bango wana ba bango ne mutu basala ka partout donc partout pena et sala make pa na bango
ba pasteur ba ne bato belé baloba yango bana wana balobaka yango mais tozo comprendre tozo yoka te tozo kendaka kaka mais esika ngo okendaka bando banda ko kende opambo mate eloko te changement na vie na yo ezalaka te mais okendaka kaka mais ndeko sosola yo moko hein sosola vraiment sosola sosola yo moko comment yo kotikala kaka kokende sika oyo progression moko te eloko moko te zo salamate ça fait trop mal donc voilà yango donc tozo pesa kaka alerte na bandeko belé donc voilà merci mingi bandeko botikala malamu et puis tokoloba pena félicitations makasi na Feregola to mona équipe vraiment oyo lobela ki pona ngiama makanda pona concert na ye yango eza babiloko oyo ezali ke bo continuer yango bo kabwani eza na tina te muta kabola ka ezali satana objectif na ali pona ko kabola bino soki boza musique wana ekokenda ka susu musika ozomona même obike bandeko ba boya musique beta awa mais tango bozo sala ba geste moko oyo ndengwana bozo mona moko ezali kati na bino donc